kozanga babotio na mokili yango delikama wale 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 oh my ezalaki te posa motema nanga ezalaki te pena makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili aboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala se pona kozanga babote nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ma combien l'obus ne méprisez pas les orphelins. Kasi yalelo e komi mbongwana. Basi merci. Voilà bien. C'est vos autres à la TV. C'est la foi. Il y a solo. Ok. Merci. Kozanga babote nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ma combien l'obus ne méprisez pas les orphelins. Kasi yalelo e komi mbongwana. Basi Et bien voilà, mesdames, messieurs fidèles de Kilongo TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Télé Surprise. On est maintenant à Limité, précisément à l'orphelinat Ça Marche, ici chez Maman Chantal, pour leur rendre visite. Nous étions ici le jour de la Noël, le 25 décembre 2020, et aujourd'hui, on est au mois de janvier 2021. On a fait un tour ici pour faire ce geste d'amour. Ça nous fait du bien, ça leur fait du bien aussi. Bonjour les amis. Ça va? Année 2021, Bandinde. Kitoko makasi. Merci beaucoup. Et Maman Chantal, tu as eu la sauté, tu as eu ba carton oyo.
nayebi te soki esenga tofungola eza na mama moko na bana bakangise bacarton abi eza bilamba quelques sapatu quelques jouets mpe eza na kati akangisaki babi totinda toyo atika esinga kende kotike pa mama Chantal mama Chantal wapi mama Chantal pa banani Petite Adèle. Papa Petite Adèle. Na le problème tête au Kendeguna et maman Msusu maman Sandra yena otanga kombo tozali nepe awa tozo échange te ya goya awa aisenga azana Londres abi maman papa rabi ngana ete kende otike ba bana biloko mais isfena ba vambo na nembo ngape contretemps na maman Msusu ya lobi kende pa ba Dorcas ye tu ba Petite Adèle kende pa banabi wapi wato solo labi kende mwana mwaza oyemba kuna boyo zo yeba lisusu na bia zo yemba bia komi ko yembela wanzemba ya dodo azali ya dodo yaka batuna kiyo ba ya na mwana ya ne ka bongo ba bia dodo ayeba su ko yemba te ayemba kaka ayemba Akamoninga na nzembo moko. ka nzembo wana kaka yaka ya dodo yemba na nzembo zo yemba mama na biso atindaki ayoka nanu nzembo wana ozoyemba liboso tomelaki na kati ya molili tala Yesu aye na pole na ye mobali nguya motema malamu ata mwana mobola Yesu abakaka ete abokolingai asuki wana te apesi ti bomoy na ye mpola ngai nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye pene na kufa nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye pene na kufa Merci to betele maboko ma ya dodo ma abaki pesa ya dodo abi oya ya dodo ma allez to betele su maboko ya dodo bi apesi merci pour la maman tindeli biso mbongo nzamba pambola abaxela ebele afongolele ba porte sika no sokoneta makolo na epesa mina merci maman to sepeli makasi. Merci beaucoup ya dodo voilà ya ba tindeli no bloko ne peut-être to fondata carton mo bientôt tika mso boema Chantal eza mingi babilamba me moko mama era eza kilo nayebi te jouer eza wapi so jouer ezali na moko komoni eza na papier awa komoni eza tokende kozwa ngo mpe ka na limete jour moyen to otike ezalaki te moyen to otike ezalaki te Petite Adèle aza Petite Adèle fière Keba papa eza makasi. Makasi Là wana eza carton oyo batindaki mama na bana. Ebite totanga biso kombo te mais nzamba mona ye na geste wasalaki apambola ye eza la religion pure sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions. Puis ça. Aza maître kala, pasteur mais kala zayi ya makasi. Voilà, eza carton, bon, eza bilamba Voilà, eza bilamba. Dans la robe, bilamba eza mo ebele, je pense que vous mona. Bilamba eza mo ebele basi mibali je pense yoka basket ezali donc asalaki on a idée bien Petite Adèle Petite Adèle comme fière Petite Adèle esenga na ba jouer ezali jouer ça je pense que toko boko mona on kaka opeza ba jeu tu peux j'ai des 6 oh j'ai des 6 yango na yebia oh j'ai des 6 oh j'ai des dames bon oh j'ai des serpents oh j'ai des 8
j'ai des 8, j'ai des 9. Moi, j'ai belé pour se pernango. Donc, on peut être congé pour un sakana. Et puis, j'ai belé, moi, je fais un carton sur les je pense que mon père a mon carton. Nanya Oloba. Nani. Nanya Oloba. Yaka, yo yaka yaya. Nantalawa. Mambo yaka. Comment on a? Pauline. Nani? Pauline. Vous avez un mambo boy. Wali pasa. Ah. Mambo. Lobanan. Obini de te nde batinde Ngo. Obini ni. Ngosenga merci pa baotinda biso bilamba na bakesi. Ok, betele maboko. Nani so loba? Yaka. Jogo. Yo mo pesa ko. Como não custa? Consta. Ah. Obini nde te batinde Na pesi merci po baba ko songa biso na baloso na basemu na bilamba na bakesi na bajouer nzamba pa mola bon abakisa bango ebele. Merci beaucoup. Betele pe maboko. Voilà. Et maman Chantal, je sais que l'obéissant a été tout cela. Aïe. Pas limité, hein? Et salut d'abord, bon, après ba fête comme on a boé eze sengo makasi. Nzamba pambola maman nanga Sandra ata yaki azwaki ta okoma te me akanisi biso. C'est que toza na motema na ye bana na ye pe baza na motema na ye apambola pe mama na biso oyo na bana na nga baza kuna bakanisi bandeko na bango awa batie ba jouer batie bilamba azongisa ebele bao pe basombi biloko nzamba pambola bango azongisa ebele esengo etondi motema bo continuer toujours kosunga bana na bino bobosa kabango te nzambe pa kobosa na bino te. Merci beaucoup ya Rabi. To sepeli pena komona su ya Rabi na 2021 et ça les sengo makasi na biloko na bilamba nzambe penda pambola bango ya ebele ya ebele ya ebele. Merci. Merci maman Chantal. Na moi bébé na biso o agent problème misu yewana. Joyeux na nous pardon. Comment les anani? Merveille. Pesa non merveille. C'est bébé quand il y a bébé oh est moins compliqué. Na yaka am comme susu maman Chantal betelanga sona ye. Ça dit maman na yim tabua kai. Pona problème à miss. Natasha ko sere mwana do bébé oh abotami aza problème à miss. Et yoka ninga zopi. Yoka merveille maman na ya boaka ye pona mwana zo mona te aza problème à miss. Yango ba yo tikela maman Chantal ba bimbo neti mama boaki ye toza aza mwana. Misu tende elongoli koza su mwana te aza mwana neti bana nyonso. Kana ye kominde ba tozo keneka na processer opération tozo zela. Kala mingi te baza ko opérer. Il faut pas opérer. Donc so bo opérer ya omona na ye. Merveille. Mais na senti ka koma oyoka hein? Comment omona abandi pe ko tambola. Ya merveille. Kala te omona bébé. Merveille tabo. Taya Rabi. Voilà. Et je pense que ça fait du bien. On était venu rendre visite aux enfants. Nous avons des annoncés. Et bon, nga komo ke na ngai bobini. Merci. To yamba si matin. Na yam koni. Ah, neka lelo lobi suna ya. Na pe manamte. Juan a l'âme madesu awa. Woyoka ikuwa madesu Elexé va mabumute. Na yi. Na la mafumbwa. Afumbo za pasi. Te bolu ke la blo mo apasi. Nde? Pondu te pona madesu. Na bete amno pona madesu siko blo ba yombe siko. Na linga pona madesu. To lia pona madesu to tumbili kabu nde ba Kongo ba liaka, Nanya olia te. Nanya olia. Ai na oya. Boza calme na oya to beta ngo dada. Mbo, botika bien nzamba za na bino Bye. Au revoir. Voilà, Nathan qui fout à Touti orphelinat ça marche.
Et nous on a pasteur Kossi, si vous pouvez vous approcher l'homme de Dieu. Et d'abord pasteur Kossi, comment on a ban abonné 2021 et salut Ndé. Pour moi, ça fait longtemps, Tokutana, Mama, Chantal, ainsi que Banagnon sur ça marche. Na sepeli susu, Bana Otomona Miki, Bakoli, et Baobaze Mikoli Bazo Poussana, en tout cas, Nzamba Solokumu. Et surtout que Toki Sangama Bete, vous êtes important et en moi vraiment, Nzamba Solokumu, donc c'est ça. Et ça fait un temps, toi, dans le Oyo, dans le cadre de la Fondation Rabbi Mavinga, tu es orphelinat, hôpital. Je sais que Kalaté, tu es hôpital, Moussoussou. Tout ça, le programme va veuve. Oui. Ma maman veuve, Oyo, tu vois que Kimbela na bato nyonso, Oyo nyonso sepeli, tout ça, le programme Oyo, ma maman veuve, que sommes dans moins liputa, moins savon, moins loco, ndeka tout ça qui, contactez biso ba numéro na biso zawana. Contacter Fondation Rabbi Mavinga et que ça a bien mingi et ba problème au plutôt pe zali autour ça la sous ba tour ndenge zaka musala to sita mulai musala oyo to wome nango vraiment musala oyo to sala ngo mukolo mongo te na kilongo témoignage ma bimé musika donc c'est ça bato ba yebi biso te bazo témoigner gloire à Dieu na bato ba pesa biso ba confiance depuis tilo ba continuer na biso oyo ba pesa biso ba monta oyo izaki Madame Sousa, votre famille, on peut savoir confiance sur Anati. Et je dirais un grand merci à l'Éternel. Et nous avons besoin de Komo, ainsi que Bishop et Moussala, ou Papa Rabbi, ceux qui, tous ceux qui ont koso, Madame Sousa, nous avons besoin de Bishop. Parce que nous avons un combo d'orphelins, peu de veuves, il y a des ministres qui ont un approche à Mikufa. Moi, je suis spiritualité, moi, je suis physique. Moi, je suis physique, mais je suis spirituel. Et je suis matériel. Mais dis-moi, nous avons besoin de Babiso, nous avons besoin de comme nous avons une société dans le Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Et je pense que Bomoni, orphelinat, ça marche, vous allez rendre bonne visite. Et moi, je suis merci de soutenir. Merci à maman Abisso. Vous voyez bien que vous avez maman Abia Kanisi, petite Adèle, Kanisi Dodo, Abipesa Dodo Oyo. Bayemba, ne bazakesaka bien. Merci à Sandra. Merci vraiment. Na bande de soutenir. Merci Fiston Basende. Angèle Kinkela, Ariane Ochesco, Bernadette Ngalula, Nathan Kifuta, Gauthier Kele, merci Panabino, équipe technique Mimba Kilongo TV, merci Panabino. Et nous avons rappelé nos bandes en France, mais vrai par-ci par-là en France, en Belgique, ceux qui ont qui contacté Fiston Bassende, FB International. Quand tu conteneur réseau qui t'a déjà, Erango Benga Benga numéro naï, et logo yana Kinshasa, et comme agito au calme, ngam no rassuré bino, FB International, agence assure. Merci. Ye azo continuer toujours kosala baction na ye malembe yango tomesana kobenga ye les sourires de tous les orphelins. N'abandonnez bien les sourires de tous les enfants orphelins. Yenani Rabbi Mavinga avec Fondation Rabbi Mavinga bakendaki na orphelinat ya mama Koko na Munga Fula na Kimbondo wana esika nini akendaki kosekisa bwa moke bana oyo bazalaki na posa ya lisungi boye baki azalaki accompagné na quelques membres ya bureau esika nini batambolaki inde ti na orphelinat ya makoko wo ndenge toyebi yango ke atambolaka maboko pamba te nyonso ezalaki au rendez-vous basavon ya kolia bilamba. Rabbi Mavinga asekisaki bana oyo bamesana kozala mawa toyoka bango. Fondation Oyo topesi bino merci na ndenge bozui likanisi ya roya ko soutenir mais loko na sengi ezala mbala ya suka te mais bo continuer de temps en temps tango bozui makoki boye en tout cas nzambe abakisela bino po boyaka tout le temps oyo bokoki koya merci na bino banso boyende ezalaka Rabbi Mavinga tika ete
nzambe ya basakoli amona yo poko batango nyonso kokende liboso po ya boye jamais ezala.